na uti koloba nini awa ava yokota makambo les grands formateurs oyo rasona format ba misi ya minene na mbogo nango nana ngo yebiango ti hein a format ba makambo ya ko former ba musicien oyo abanda yango idéologie na kata Congo c'est qui? C'est président Werrason. Au fur et à mesure dit que Wera n'a pas. Non, Babilo Kouan. Bisous, tu es bien, par exemple, au Wera format. Hein? Oui, dis-moi, abandon, bina ma casse, hein? La maison, mais avec qui j'étais dans ces apamba. TK, je crois. TK, voilà, TK. Hein? Finalement, Sigaza, Tlara. Yim, abandon, bina. Mais ce que y a dit, c'est la première vocale où il y a Salah dans la maison, mais. Non, on va pisser Maël et Wana. Mais on a fait des talents qui cachent. Talents qui dansent, on a dit que TK abandonné au bin dans la maison mère qui chantait à ti. Kouyemba na grâce à les grands formateurs Yangiama. Voilà. Donc il doit affirmer que formateur. Oh bazolo babilo ko na bango ba forma banene. Hein? Teto que no malembe. Kofi Abimisa Fali. Abimisa Bourreau. Fali avant na quartier à Salaka wa. Un orchestre de Bandal. C'est que ça profite de Bimisa. Bienvenue sur Ave Maria Télévision. Ahmed Kitenge derrière la caméra. Ahmed Mukendi devant la caméra comme d'habitude. Ngayo Abino. Namesana Kosola. Nabino Bande. On a besoin de tout balandara Ave Maria Télévision. Nabo balandara bisote. Nzamba Pambola Bino pour la fidélité. Au manifester la chaîne Nabino chaîne par excellence. La chaîne panafricaine. La chaîne malien, ivoirien, sénégalais. La chaîne biso la diversité à Maramouya. La tout à focaliser dans leur moté. Donc awa, américain awa. So est pas mami bidin to anayo. So participer dans un théâtre. Donc monsieur vient dans la vie de loin. Vient dans la die sobe. Massa dans Cardozo 1000 esprits. Président Guécho. Senti ba comédien na tangela wa. Président Guécho. Maman Kalunga sœur nanga mais sœur Mikolo mais to sola maman privé donc on est en politique au coup on appelle combattant de la rue mais c'est Blanchard donc on a diversité on est en environnement au coup on a lemba bopeto excellence Jean Sakabeka Obama toujours premier parce qu'on est en nenga ndoulé pour ma nuance de plique bébé Bouchou les maestros Fabro moi na maman Lisa donc à travers maman Lisa Nina Solana, les maïs au Fabro, le roi de la forêt, papa chéri, Ave Maria, papa chéri, papa chéri, j'ai même qui en a mokonda ba wenge. Aigle fali pour de bateau, on entend par sentiment, on entend bateau, sauf que sur la na été, c'est que sur la bureau naïe. C'est que sur la Betty Porte, bah il y a manga. Au coup on appelle artiste, Pacheli qui banda. Moi, je suis santé. Ouais, Pepele, les grands journalistes à Mounene, Yambogo, Ahmed, Mukendi. Là, il y a tout, il y a Tango, comme des petites quoi. Ouais, comme les Alaka, Ave Maria parlé, Ave Maria, vous m'avez parlé comme des petites, n'a pas si vraiment mère n'a parlé si Gazali. Yvette Kalumbo. Maman oya Boutanga. Yvette Kalumba, aza mère yo yebi mais talaga maman Boutanga. Maman Charlotte Bolé kana parlé. Papa Bouvike Kibanda, lui c'est mon père. Jean Kabeka Job Boumé Salemba, Bambo Teatro vraiment Obama. Vraiment ndeko Bambo tenayo ekomi na bateau yo opesi. Nanga to sur la mouké tant que musicien. Na pas na pour na bigé. Oui, Mbaga, n'ayez pas non pour une histoire nayo au tambola mo ba orchestre que malgré Mikolo yo ozo kanaté avant na ko un sujet na biso ko Mikolo ozo kanaté vandi kimia bo passer qui banda au changer cop au beta rason nous l'été pour comment on charpentier to comment ça cop ni non musicien awatir la rara musicien ngai musique nanga na botama bongo papa nanga maman nanga yebige non na zala bongo na botama bongo na rotika eloko wana te na yemba pour sentir que na rara c'est bon voilà na bossanité vraiment sans oublier maestro Fabregas président nanga na lelo ya trop siko zali vraiment mamélisé on rendait mission Fabregas mais voilà mais Olika na ko moloba kaka pour nous comprendre. C'est bateau ba Hollande biso ba vie bijou a tembe fort on attend Hollande biso e ba ke passer ki banda na yemba na sala déjà na zalaka déjà naza déjà pe na kozalaka kaka pe na kozalaka kaka et pas maestro Fabregas. Donc soto yambi maestro a to tournier à reconnaître passer ki banda.
na bien yo osala déjà be mission à danger hein na bambogo yo mais ça la ngoti pour mukile mona pour yo linga trop hein na le maestro voilà obi ndeko effacé brassard je crois brassard effacé akima na mikilo bien oui nebi maestro avant na studio boye ndeko abenge na chombo agent maestro nga fona zonga orchestre maestro ibise que non so ngozonga orchestre voto zonga king ndeko bena ndimike azonga king mais akimaki siko soki ozaki maestro ngozwa to lingotinga na miki to lingo bwakisa moninga excusez-moi vraiment nazate pour na koloba makambo oyo bato basalaka wana nga naza mingi mi mpona mamunanga na président nanga Maestro Fabregas mais kasi ndeko wana nde orchestre na bino mais ye soki ayebaki ke aza musicien neti nga musicien nakosudukila mikili te yo yebi nga nakokima na mikili te ngai naali musicien na kosala ndule na nga nakei na président nanga partout nakokima te bato oyo bamemaka baje wana bazalaka bamusicien te loka bakombo ozotangelanga wana mais musicien orchestre na bino Villa Nova akimaki na poto azongi siko acte wana yo sepele nango te en fait nayebi te yo moto ozosurprendre nga namoni oyo na répétition moko te na l'information s'il vous plaît bon osaleli kaka musika na te eza kaka nde nayebi te vraiment na balider oyo babetaka ndule na Congo musique ndenge betamaka na Congo à part Maestro Fabregas hein leader nini pena oyo génération Fabregas te génération Fali te zonga pena kala na sima pena génération wa Wenge ba quartier latin vive la musique leader nini pena za ravani pena na palin so otali obi so otalié obi benga no vie oyo ala exhibition nzela photo la nzela oyo ya leader nini nga pena nakoki vraiment koloba oyo ngai nazwa na vie na nga mo loko na kotisa na bato nga na mona bato bapesa nga posa balakisa nga nzela eza nango koloba mabe te koko di koko papa oyo azalaka papa oyo asala nga azala Pachele Kibanda Weranson le grand formateur aza leader oyo nga na reva vi mobimba hein nazala lokola ye quoi nakobomba te wala za pena idole oyo ya Pachele Kibanda quoi 21 ezala ndinga fote quoi 21 kaka quoi mais Pachele Kibanda yo fongolo sur dossier mususu na yo bengi Weranson le grand formateur pendant que mikolo yo eyindi quadracora manso ngambeli kolo mide oyebi lisolo to na beto lisolo te yebisanga non na ebite do yebi lisolo te na yebi loko te to sala ka kindule man te na bi nga na zo ebisa yo le grand journaliste qui na yebi rien voilà Koffi Olomide ba yambi epande ko Israël Mutombo ba obeta lisolo ya ba formateur na musique congolaise Koffi Olomide na kosele makambo te Koffi aza vivant so bobeti pe émission sango bo monango Koffi Olomide alobi yango à la télé mutu to amoni abi na musique à Congo ba formateur ba la raté surtout tant que na musique à Congo ba formateur ba la raté tout le monde tout ça li allusion na Weranson parce que hier mutu abenga ma les grands formateurs selon yo à propos wana et c'est vrai que Weranson n'est pas un formateur na kaso te les grands journalistes na uti koloba nini awa avayo kota magambo les grands formateurs Weranson a format ba misi ya minene na mbo nango nana ngwa yebi yango te hein a format ba makambo ya ko former ba musicien oyo abanda yango idéologie na kata Congo c'est qui c'est président Weranson Koffi Olomide a dit que Wera n'a pas non babiloko wan biso to yebi na peso par exemple o Wera format hein oyebi dimo abando bina makasi boy hein na maison mais azaki juste ga dans ces apamba TK je crois TK voilà TK hein finanga sigaza tlara yim abando ko bina mais ce que yebi sanga première vocale oya sala na maison mère nanga pese maele wana tobinga ngonini mais wana Koffi beza talent na ezaki caché talent na ezaki danse ngana ebike TK abande ko bina na maison mère ezaki chanteur ati koyemba na grâce ya les grands formateurs yangiama voilà donc yo doit affirmer que za formateur oyo bazolo ba biloko wana bango ba forma banene hein tetoko no malembe Koffi abimisa Fali abimisa bourreau Fali avant na quartier ya zalaka wapi na orchestre bango ya Bandal olobi nini orchestre Bandal c'est que ça Koffi te mtabimisa ye mais TK peut avoir na maison mais outa quelque part wapi yo yebi bon na yebi na ngate mais ça quelque mutu nazolo bango bien TK aya na maison mais tant que danseur mais mutu comme c'est chanteur c'est Weranson
non bango vérité les grands formateurs on comprend ba o balo ba biloko na ngana zo sayo ba format ba touté ba salarié na mboko yo mais Kofi c'est un grand na musique aza to boité to zo ba mu ya ko former batou a format nani ya ko boya 20 ans était a format Fali a format Bourreau a bisa na zo bisayo Kofi na zo so Fali pardon avant na quartier d'Azara wapi Bourreau Pela avant na quartier d'Azara Bourreau pera danseur non Kofi donc c'est musicien té o timbela makambo ya quand même Bourreau dara danser pour nous comprendre songa na peso exemple ya bato ba ya na idéologie ya robina ba koma ba musicien Bourreau Pela ya da chanter na la quartier latin mais yo bi dire aza grand na ya grand chanteur na mbogo yo ye bien ngote voilà grand frère ye wana utangi kombo na ye voilà siko yo ba nini kenan o Bourreau yaka ayaka boye akomaka boye non exemple na utanga ba kombo na bango te mais ngana zo lo baga kenan s'il vous plaît ba makamone bien nga méchant mabe batutu oba boya yantsone na minute à formater baya luka pati banda na li pona bango na répondre bango vraiment tranquillement on comprend parce qu'on a bato wala na biso baramaele autre chose biso au départ qui yo na Maestro Fabregas musicalement parlant ma solo ezali siko Fabregas a outa na maison mère pour défendre ouais à pour na Fabregas mais c'est normal vous na défendre gars avec pas tant au ben tant au tenga déjà présent na nga Maestro a outa na maison mère voilà muta format Maestro abimande na maison mère Maestro déjà aya yemba en fait moi na za preso nanga aza da bon chanteur grand chanteur ya danger na mbogo yo na oboya ba biloko wana te on comprendre mais moi mukiepe nyatsone pe a contribuer yango to bengaki toujours les grands formateurs on comprend voilà tellement mukie na eza na vie ya patron nanga Fabregas ça veut dire ouais raison za grand formateur donc si ça dépendait que des pacheli qui banda débat on a fait à la clos pour nanga excusez nga pena Kevin nanga ben oyo ve wana père wana ou wana quoi ozo boya ke yantsone neti ve excusez nga ela ninga faute mais ko boya makambo esalama te to oyo salama to yiba te belé oyo yantsona format na Congo na Kina wa bakuma ba bon chanter ya danger on va prendre peso landeli catégorie ekomaka o ngana o nazaka na mwana moko mais surtout landi et pas Anson Fabregas Maestro azali Jésus de nuances azali sikoyo JDT mulo ko ve nanga azali to bato balanda biso watana BP azali bato balanda biso Gogan pe azali bazaka bangwana ke malembe Kofi siko ake plus loin kama ba Kofi ake plus loin alobi boye bango so babeta ma formation ya ba musicien ngas ko so na bimisi Fali ya obimisa banani wera obimisa banani mais en fait Fali déjà avant la quartier até abanda azara déjà na maman na section na quartier na bango quartier la tende sala ki Fali ay banana siko ko fa beta tolo ya Fali abia format Fali te mais encadra Fali siko wera format nani yo ba totangela ngana ko fa bike wera encadra ko fiku totangela comme héritier apesi exemple héritier Watanabe mais net ngana ebi na nga histoire héritier nga kota na maison mère. Pour n'abi à part maison mère héritier na BCBG JB a boya pour na âge a ba héritier à moi na muke encore beta ndou l'été de la forêt récupérer après ça héritier première vocale en 2002 a même héritier na Zénith mais ce qu'on y on a Kofi parce que d'après yo question na boye Kofi a sali ka rapport à luka polémique pour album na The Legend des Obima to Kofi pardon to bon c'est micro ba aligné direct ningi za la raga c'est-à-dire que artiste a une pression quand il est quitté mais yo bigaka artiste a une pression micro est long en place to bon ça zonga to bon ça micro et ça est l'autre donc et ça Kofi a créé polémique pour album des Obima to Kofi a un problème na wera to Kofi pour et ana mutu moko na Congo Kofi a tout molati c'est une conception na yo. Et ça via Luka créé moi loyal pour album Messi Mato réellement sans problème de. Mais on a vu que non hier à Katara wala bilé ça sur album T. So album minongo yo The Legend album des légendes de Bima. Oh déjà Kalaming te clip sur a quitté nze moment a quitté. Ah yango wana na zo sala ndé pour comme des petites que non à mesana avant Samuel logo fou. Je n'ai pas affirmé cela na tout monde des questions monde musical. En fait na pena na réponse na repé ça yo na habité. So qui azo luka succès na ya tsone ça veut dire tu na zaka formateur. Yango na zo luka succès pa na ye pona bord na ye sanini. Eza ndenge ya zo luka les années. Ndenge ni ya wera olinga makasi. En fait nana ba nyoso o ya to olinga makasi ba otala biso mo capella esabi. Ndemo wera ya tsone ka olinga makasi. Ah ya tsone.
nazalaka na susi ya Blandine Pemba nalingaki teshitikala na motema ye kolongwa kave motema ye lobaka te solo na memi ngambo matro tia Wanzemba de la forêt oye moko va yemba okopanda obike VP après na C3 Mamsou Kofi a créé polémique on pour la Moussa te n'habite pour nga vazara toujours na marambo siko Kofi pa musicien mnen na mboka ko ignorer payer te na nga zo ko ignorer muto ate ko ngana bike pateli ki banda ka polémique te yo moko yebi beta peta nzemba quadra moko yo lipi opolinga makasi nzemba quadra moko nzemba quadra moko kaka olinga makasi ka beta nzemba moko ezaka nini ozo raisonner nzemba Kofi a oyemba pateli te munitema azaka ngaso ebisingana manzimba Kofi moko na misete mena ibeta nzimba moko zila zila ezaka boye bebe wanga wa motema yango wana Kofi te wana Eric Tuti yemba bena wana esika ova esika oyo lia yango na te wana nzembo ya musicien ya Kofi yemba siko nzembo ya Kofi ye moko nzembo ya sala oyo ezaka nini ba musicien wa musique zelozonga na koda ye nsoko zongi te okoyoka zangwa milelo te ezaka yo nde omute na raisonner trop meye mwa ndambo te eye mwa ndambo mais c'est en fait yo mo oti kotanga eloko moko yake azaka nani na mboka oyo grand musicien voilà. Parmi les grands c'est ça boy grandeur na été mais ba propos on a d'autres ngai na boy grandeur na été mais eloko oyo nga na telemeli v wana ezake ya koki jamais koboya Kofi c'est bon ya koki jamais koboya les grands formateurs na mboka oyo za 20 tonnes 20 tonnes nde mutu aza grand formateur na mboka oyo ya koboya ngo jamais accompagné ne loko wana nde vraiment ekosimba te côté wana soka so continuer kaka ba biloko wana tokozalaka toujours ya kolobela yeke non yoko boya ya tone te pona format ebele na mboka oyo accompagné ya koboya te quoi aboya ka pete la Bill Clinton Mackinton na minute opena na tout ya wera na ba koko na ye bo sali na bloc derrière mon te eza bloc derrière yete eza ka non atigane makamba sala ka botola ka pe mutu déjà soki mutu azolala akomande na pas sujet mususu Kofi abiwa la formateur mais Didier Lacoste vient nanga my food dans une émission au Mukentonga faire abengi ba sele yo ba sa dynastie mais Didier Lacoste abi ye a ça la empire wana ye a ba vrai chanteur patron na Fabregas abeta Didier Lacoste parce que faire abeta dynastie ça sous polémique t'es pas bengi faire faux chanteur en fait na éviter quoi hein na éviter et si la patron nga zali c'est makamba danger zalaka wana ni yo pona mona ka na concert à Lemba yo sali Didier Lacoste Caire biso Lemba pateli ki banda image ezali na ave mana te eloko zolo ba peut-être image ezali soki bona moni eloko boso na keno Didier Lacoste pena wana za v pena tozala na ye apé tozala na ye my foudre motaba ya ba chérie voilà eza ninga photo bloko na ye zamba ba virgule okokablo na ye tika Zaimba danger ye pour yemba makambo na ye il faut zalaka na ye pateli ki banda TV eza ngonga makambo ebele ya solano ezali tongaka to solola par rapport à propos oyo quadra couramment na tenaki na égard de la forêt malgré tanga ne kombo awera te mais mutu histoire ye ayebi na mboka quand on appelle grand formateur égal wera son ba telemi opesi opinion ngana journaliste j'ai réussi l'artiste musicien après si opinion nae ko condamné mutute Kofi était libre de s'exprimer na plateau ya bosolo na politique Pateli aussi est libre de s'exprimer na plateau circonstanciel na nga ya avema la télévision après si opinion nae alobi o akoloba concernant Maestro Fabregas pour les musiciens place azali a capé les angaraté ya batu musu pe ba watala biso apena si makama biga ya oyo ah Dieu me la maestro mais ça là moi le moi maestro ça là au manuel ngo bien puis au saliment dédicace na comme ça to gani bala voilà ils avaient là vraiment mingi ya kolobeza ke
patron nanga Segaza na PC basalama trop respect vraiment mon boss que Fabregas c'est maestro métier noir revenez tambola 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 denyo dendi tambola denyo tambola denyo dendi uza kilelo yango ndé uzo sala magambo voilà en fait voilà en fait appel animation c'est na salle logo uzo salama ah ya Fabregas il y a Fabregas et dans le cadre mouvement il y a Fabregas yango na sali yango ibo eza kilelo ya kitigo un grand musicien en fait il a habité wana yonim tozoloba vraiment il a habité ngala bige non c'est maestro Fabregas na lobi wana yom tozoloba tout musicien oui vibrateur na bi wana yom tozoloba piano ya solo ngai bige zakashi même piano de vibrateur piano sous longtemps il papa chéri Azali mais vibrateur c'est baptisé vibrateur piano peut-être wana tu as peu banze moi danser comment te oui, qu'on rappelle un tamu le Gréco d'amour, Gréco d'amour, c'est un vibrateur. Oh mais c'est un vibrateur, on habite en Galabique. C'est que série on a le coach na ville Nova té. Oh, il y a solo. Mais Nabique musa sala nzembo ne lengizara présent na Fabregas. Mais mukolo nzembo vibrateur. Ndenge ye aloba yango. Limousine pe vibrateur. Ah peut-être peut-être c'est lui qui bande moi dédicace c'est ça la bien vraiment ba dédicace c'est ça pena monika ka mingi mingi bino batu bolinganga na bino batu bolinganga te ngana lingaka nde bino nazo saluer vraiment grand frère nanga vraiment na lingaka makasi wasaka musala malamu otoyebi le bourgmestre Jean Tsaka Bekadjoa Obama na lema na PC bamboto trop na PC vraiment papa Bovik Kibanda Jimmy Kapanga la palandara. Oh, Jimmy Kapanga la palandara masalanga bango nyoso tu balandara voilà. Na ndenge zalaka bango tu balandara. Bango tu balandara. En fait, voilà bazali vraiment bateau tozaka na bango quoi. En fait, merci beaucoup l'artiste Abel Kitengeka ndenge zalaka. Na makambo we ana Kofi. Eh maman Yvette Kalombo na lelo ya trop. Moi c'est pembe. Mais non c'est la kaka mais c'est nga non c'est la kaka. Talaka yo mais Bambo trop. Mais pour une idée. Maman Anastella. Fraser. Mais dans les lits comme moi, dans les lits payés déjà de loin. Donc avec quand Kofi, moi je dirais ceci. Le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Il doit y avoir une personne dehors ses talents pour orienter. C'est pourquoi mon est à l'école de foot. C'est pourquoi Mounela Bimisa Barcelone et Bimisa Messi. C'est pourquoi tout le monde a Badama Traoré, Bansou Fati, tout le monde a Vinicius Junior. Oui, na Kenya, Joël Nabeta bien na Kenya. Aïe, n'a raté. Pour na Kenya, l'équipe à Kenya, mon boule, n'a comme ça fille, beaucoup de monde, on a des désordres. Moi, qui n'est pas. C'est pour cela, Mounela a créé un centre de formation. Werason reste les seuls et l'unique grand formateur et la musique il y a Congo. Moi je le confirme. Na mon ami Mich Bass Bafotes guitariste ou a MBC na publicité ya Kobel. To mona ba studio Mimi sa oyimba mabe wa ogangle yo ba ma bongo te papi ka kol se bondo ya machine d'Oumer. Ayemba na album ya Wera. TK wana ana maison ya Moulaïs danseur. Abina rané kaka. Ngai tant que journaliste na kota ba kulus ya Wera autant ça me débat ma micro so tu micro bo avec na bambata bo été bo Wera c'est un formateur bino bengo encadreur mais un encadreur azo encadrer après formation un encadreur azo encadrer quoi encadrer nini c'est la formation vieux Kofi à mon faut que mon terme mabe. Non, c'est un lien au Kofi. Sandra Zadi, mon quartier latin, on a un lien au Talango, ce peut comme pas vieux. Comment ça m'a été, mais la vérité. Kofi a grand. Kofi c'est une icône, c'est une légende, même avec Werason. Et ça, le bloc Kofi, ça à niveau naïe. Wera ça, mais Wera c'est un phénomène. Bloc à ça, Kofi, tu as aussi appelé nous les à cause ça la yangote. Il y en a deux musiciens, bah révolutionnaire musique il y a. Congo et Zali Wera na JB. Moi qui vous parle à l'époque, je n'ai pas tendance nanga, mais biso to soma ba photo ba Daïd na ba exaucer na victoire, na rond-point victoire. Na rond-point victoire. Bat balata blanc comme Wera. Bat balata ba problème comme JB. Na moka oyo.
ba musicien belé to ba bango te mais à travers Wera lelo to ba Robinho Mundibu ba Maestro Fabregas ba Bill Clinton ba nan ba autant bango quelque part mais les talents seuls ne suffisent pas il faut qu'il y ait un encadreur un formateur derrière ces talents là donc la Wera son abimisa lelo Wera son na formateur de leaders quartier latin bobé taka tolo na fali dis-moi musicien ni ya Kofi o ya Robert Tata concert ah na commune na Lemba a tonu 20 personnes bon mon a démonstration de force ya Wata na Fikine. Je dis à part Fali, na quartier te muto ate, na ignorer na ngaba sam chintu te na ignorer muto mais à part Fali na quartier te muto ate. Chez Wera ba leader so che spawn Macintosh Bill Clinton awa obeta plein. O che faire ego là, o che ko faire ba ke mona kini awa, hein? Nana obeta ko le héritier na kini mikolo. Album héritier bi manga ba négliger mais na suka gombe Daniel Massaro e kanga pena. Héritier na poto na mission na yetanga musicien ko fait même mission na poto pas Fali. Ate. Ko tsaka o ignorer Wera za mutu ana ba défaut na mais côté pena ndule Wera ko ane talentueux ane ayamba ane danger to quoi JB mais c'est un phénomène. Quand nenga yamba ma bongo c'est un grand. Quand nembo ba Wera ebi o yamba te mais Wera sala makamwe belé na musique ya Congo. Nga mona image Wera lobango ba sa image na RTNC Didier Arafat. Na rapport à Roissy Charles de Gaulle Didier Arafat oya Ivoria Koufa tango ayoki ndenge bazalaka ba bengo bana bato balobanga na aéroport po ba voler embarquer tama tanga kombo Wera azana alinga embarquer na Air France zonga kin Didier Arafat aluki Wera aibi c'est ah mon vieux ton truc là de bloc cardinal la Côte d'Ivoire hein, ça colonise la Côte d'Ivoire toi tu es grand frère Didier Arafat Wera c'est un grand Wera c'est un grand Wera c'est un grand je vous dis Fali a Memi na bablo na ya ou a Memi a qui Fali mais Wera ça grand donc abonnez-vous massivement sur Avema la télévision respectons nos légendes respectons nos grands bino musiciens boza la exemplaire ba mi bien bonga matanga defora bino Sonia tout tani balasima ciao